Moïse Katumbi a okolongwana kalamuka te parce que yoyeba ke mutu a dépensé mbongo ebele na kati la muka c'est notre leader son excellence Moïse Katumbi. Mutu a salaki makambo nyonso ekoma lelo ndezali. Soki omoni la muka ezui o ezwaki yeba ke c'était Katumbi. Vous comprendre na mutu na ozali kotuna ngai nazali ko ebiso c'est Katumbi oyo asali la muka eza la muka. Après azana mandat na ye ya 3 mois. Après 3 mois, on a tourné mutu mususu a rejoindre parce que Katumbi azaka leader oyo azali kaka na la mukate Katumbi azali président ya son excellence Moïse Katumbi le monsieur chairman azali on a luria ku inchi yake ya hivi tunamiomba kabisa mkueba mingi juu yake tujue kini anatuletea na yeye tunajua kama anakuwa kutengeneza muinchi ya ile alikuwa nayo mnajua alifanya mingi sana province yetu ya Katanga ba province presque yote batu walikuwa pale jua buzuri bwake na leo tunajua kama asilurie tu kama analua kuikala anakuwa afanye maaktivite nyingine ile itasadia le peuple congolais. Mokile koti matata donc presse koti matata balobi 2019 mamba sika abe mission sika cameraman ya sika ba chroniqueur ya sika 2019. Bonjour bandeko na biso ya kina bana kin toza papa Peter awa. Bonjour papa Peter. Bonjour ndonanga journaliste bonio. Bien ndeni santé non to komisinza mbendenge boyambi biso lisusu na tongo lelo biso to fanda na dirba mais pour to yebike kini bana kini ezali awa tokomiko ya po to pesa ba information ndenge linga ndenge bandeko balingaka to ye po mitune za bino biano euta ke pana biso. Na mobilisation ya Moïse Katumbi na retour na lobini. Sincèrement yango na elia wa lelo na ye po ke na yebisa bandeko ya Katanga mobimba za Katanga ndenge politique nambe akata ngote na ye peza ko belela bandeko nanga oyo ya Katanga batoto wa Katanga muzima mina kuwa leo asubuhi ya kumionyesha kama son excellence Moïse Katumbi eko na luria mwinchi yake eko na luria le 20 donc mwe bote muvale mangu ya mweupe vile mwenye aresema muvale mangu ya mweupe lafu na ita batoto wa Bel-Air batoto wa Malondo batoto wa Kenya Katuba 1 Katuba 2 Katuba 3 Katuba Kisanga mina ita batoto ya Jekamine mina ita batoto wa Kampe Fabrique Ka Inst Kamutombo mukweba mingi ya kusema ke son excellence Moïse Katumbi eko na kuya juu asikwe kukombanisha mutu alafu analuria mwinchi yake après 3 ans hii alikuwa inchi ya inje na afu na miomba kama muvale mwobote mango meupe mukuye jua son excellence Moïse Katumbi eko na luria mwinchi yake muoneshe communauté internationale muoneshe communauté nani africaine na muoneshe communauté congolaise ya kusema ke Katumbi asina peke yake afu Katumbi eko na bantu nyuma yake kwa lakini joli tukuya leo kumionyesha kwamba son excellence Moïse Katumbi le monsieur chairman azali on aluria ku inchi yake ya hivi tunamiomba kabisa mkueba mingi juu yake tujue kini anatuletea na yeye tunajua kama anakuwa kutengeneza muinchi ya ile alikuwa nayo mnajua alifanya mingi sana province yetu ya Katanga ba province presque yote batu walikuwa pale jua buzuri bwake na leo tunajua kama asilurie tu kama analua kuikala anakuwa afanye maaktivite nyingine ile itasadia le peuple congolais. Papa Peter Moïse anatoka mulamuka nona bantu ba mcritiquer sana kwa réseaux sociaux. Moïse alongo na lamuka te Moïse azali directeur azali coordinateur ya lamuka pendant 3 mois oyo Moïse Katumbi a okolongwana kalamuka te parce que yoyeba ke mutu a dépensé mbongo ebele na kati la muka c'est notre leader son excellence Moïse Katumbi mutu a salaki makambo nyonso ekoma lelo ndezali soki omoni la muka ezui o ezwaki yeba ke c'était Katumbi. Vous comprendre na mutu na ozali kotuna ngai nazali ko ebiso c'est Katumbi oyo asali la muka eza la muka après azana mandat na ye ya 3 mois. Après 3 mois, on a tourné mutu mususu a rejoindre parce que Katumbi azaka leader oyo azali kaka na la mukate Katumbi azali président ya ensemble azali oyo azali mokonzi na biso otondima ye parce que toyebaki en
18 oyo soka lekaki na élection alinga za la président de la République mais oyebaki politique na mbe makambo oyo akangelaki kanda parce que ayebisaki que to respecter constitution ya mboka na biso. Donc ina mutuna na yo son excellence Moïse Katumbi azali kaka coordinateur ya la mukate azali lisusu président ya ensemble oyo ye moko a akambaka. Sasa muvile ya tashuka kwa Lubumbashi atatembea mamikini ingine ma province ingine ou bien hapana? Normalement ye aye kaka premièrement akiti azongi na mboka parce que place ye afandaka na Lubumbashi mais après si manango na ba information bi biso tozanango akotambola nanu na ba province mosusu wana pona kokende ko consoler bandeko oyo bakufela bandeko pona ke to boya ki troisième fois pernati son excellence Moïse Katumbi akotambola ko ko consoler bango ko visiter bango tina suka akozonga na Kinshasa pona kokende kokuta na bandeko mosusu oyo baza na Kinshasa oyebi to moneki awa asindika dokolo akenda pe na bandeko mosusu oyo bakufela ki bandeko na bango oyo batelemaki troisième fois pernati. Donc son amutuna na yo son excellence Moïse Katumbi bientôt là akozonga mboka na biso parce que azokizonga azokende kotala makambo ndenge ezali après a continuer au moni azala père de famille azana bana 3 ans mona bana na été azana ba business na ye azo gérer ngo na musika obi eloko na yo kozala ngo pembeni na kotikila ngo mutu ezali façon ba ko gérer ngo ezali façon ko sepana ngo te yango tozana isengo ke mwana mboka Moïse Katumbi azali kozonga mboka ya bakoko na ye yango nazo belela bande na nga nyoso oyo mba musu bayoka kinga te na Swahili nazo belela bino ke ba o nyoso azali na kati ya Lubumbashi Kolwezi Kakanda, Mukambo, Sakanya, Kasumbalesa, Boya Ebele, Boyamba, son excellence Moïse Katumbi le 20, et que Lumbe, Mwete, Oyo Tolbengaka, Boya Ebele, sincèrement, Tozan Esengo Mingi, Nere Tomona Bino, Taboya Koyambaye, et que ça la biso bien, et Zola Sake, Bolingakaye, Bomangakaye, na tant Oyo, 3 ans Azaki, Libanda, Yamboka Nabiso. Papa Pita message ni ozana ngo ya kopesa bana Congo. Message ezaka moko, message ezali bolingo to linga Congo. To kota na kata ba distraction a pamba oyo ezali kopesa implicité. Message nga nazala nango en tant que nationaliste, nazala na message ka moko c'est amour. To linga Congo ekende liboso. Président oyo azali sur le terrain maintenant na 5 mois oyo asali tout le monde a la démocratie et côté ma évité ce qui a changé mais tout le monde déjà ba meeting ezo salema licence ezo betamate na moni ba policier bazo protéger peuple congolais oyo etikala ko salema te depuis ngana botama depuis temps wa Mobutu tilelo ezali kaka lumbe mote mais enfin j'ai compris que moi démocratie o bandeko bazali ko lobela biso ke parti na bango za parti ya démocratie na moni ba sali lokola ba meki ko respecter maloba na bango wana yango message ngana zangi nango lelo ezaka amour balinga kotolinga Congo tolongola haine entre biso tolongola esprit tribalisme parce que tribalisme etongaka mboka te esprit tribal ezongisaka mboka sima yango message monene ngana zangi nango lelo yango wana. Merci beaucoup Papa Pita.